Na pesi bino mbote na kombo na Yesu kombo na Frère Jean Bianda na vandi bongo na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen na provincia Nordrhein Westfalen. Nazanga muninga na bino ndeko. Buskize ngai na usala émission on a lingala malgré na zangolé na tangimi na portugais puis na lobaki Congo pona za Congo alobaka nokukala ipambo go vilaga na ipambo za nakoki kobosana na za moto mais na grâce onzamba sali lelo oyo ba internet salami ba YouTube mututu azana likambo pona ko partager na muninga ndeko akoki pe koya pona koloba ba wana pe peut-être ba occasion ya ko kota na sika wana place vidéo o ezali baye basuki ngai ndeko na bino Frère Jean Bianda souci na ngai ezandini et pourquoi na salaki émission oyo bien na sali émission oyo mission na sali yango titre nango ezali lolenge nini l'église ekoki ko utiliser mosolo pe bozwi ya église muke bato pesa soki tosangisi yango ekokoma ebele tokosala makambo ebele l'église ya réveil eye koboma pe mboka l'église ya réveil eye kobebisa Afrique ba pasteur ya réveil baye kobebisa monde bakotisi lokoso kisi na makambo nzambe ba désordre manyoso tukaka pona ba explorer mbongo ya bana na nzambe pona ba intérêt personnel soki tosali budget banda makambo oyo l'église ya ba réveil banda soki totali ni hôpital moko nano botongite bambongo wana ezo servir pona ba intérêt personnel ya kotonga bandako na bino bambongo wana ya bato poza mbonga bato ya Yesu bozolia boza ba escroc oyo ba escroc nazoloba na yo apôtre nazoloba na yo pasteur nazoloba na yo paka songolo prophète nazoloba na yo bishop bambongo wana oyo bino bozo ko s'apoderar nango baki portugais balobiki s'apoderar à quel dinero que vocês estão a utilizar o bino bozo mona que no mbongo etangami pona ba intérêt personnel parce que ngana tei na ngaka de matière jeunesse pona se servir na ngala mbongo na sala misala na ngai na yebso eloko moko bozo komilukila makala ya moto et puis ba flèche ekobeta bino boza ba responsable ya ba shege na balabala boza ba responsable ya batu bana wana bazoboaka bazoboaka bana na balabala boza ba responsable ya ba mama wana oyo bazokende ko sala bakindumba importe quoi place bakende zate pona nini mabe na mabe sangani ça veut dire mabe leki mingi na bino bozo teya maloba na nzambe oriebo yeba ko utiliser finance wana bosalela ngo ba nécessité ya peuple soki l'état zo kokate e bongo bino mbongo bozo kuka ba milliard wana bozozwa soki to kangika ka dimanche moko ezala na poto po apeto zali za pareil toye l'église na biso to sala ka mindele basala ka te kaka biso na biso bato mwendo siko soki to s'associer na bamboko ezali ba France ba Allemagne ba Angleterre partout to zali po biso to maka kwanga na biso na lingomba to tika kutu mindele na sima wa sala Bible oyo to tika ye na sima na kosamblela mindele wa sala Bible sima nango to lekiye na nini to zala mboka moko eza social o eza ke no kete fin du mois ba yebi ke mutu wana fwa lia salaire no yaka ziste mutatindi to pa yebi ke mutu wana fwa futa ndako mutu wana fwa futa courant mutu wana fwa vivre c'est ça qui bonza bazotinda biso ezako banda ba chapira ba chakarakata ka barakata ka bari menyo surtout wana bonza ba escroc professionnel et que Yesu alobi boy nzamba lobi bo utiliser mbongo na ye na norme lolenge Bible ezotalisa biso bopesa bambongo na batu oyo bazana posa nango eza pona yote mbongo wana ya bofra na badini ozozwa zwa mukie mais reste eza ya yote luka musala osala mais yo koma kolia na lokoso bandimi kutu bayaka pana yo bayebi kutu place ovandaka te po bamona yo est égal à audience
okoma orgueil de lundi à vendredi oyaka na vesa sika mais ndeko mosusu ayaka pantalon etoboka est-ce que so longola pantalon moko po pesa ye mais chaque fin de mois tellement zo pesa espoir ya lola ya zo pesa yo pona yo vivre na yo bien nzamba okondane bino basera en Christ bakoma basi na bino kibula kaka bino kiskrokeri kaka bino makambo mabe kaka bino botika bosaela nzambe na solo bosaela nzambe na solo totika soki quand même bato tozobenga ba monde bata mukili bazobebisa mukili siko bino ba pasteur na ba porte rôle ni bozo jouer bozo contribuer na kati kaka ya mabe ezobakisa ma place et auto zomona net na ba Afrique wana lokola na ba Congo bamboka mwa ebele ezala na bangola wana tokokuloba kutu mwa mpesa ba po bato bazoko vivre nzamba pesi biso mokongo pona ni to abize musala na ye na fois so moko ezalaka te orgueil électro to dîner ba biloko wana to zala vraiment exemplaire to landa pena yeso to tsambela kana misala na ye nzamba za na posa mbongo na biso te nzamba za na posa to bongo na mutema nzamba za na posa mbongo biso to zozwa to pesa awa ndena to pesa la chapitre na acte 4:32 tina 37 balobi ke mbongo wana pour les nécessitados bakoka akovivre wapi muto handicapé akolela wapi mbongo wana ezali poto tonga ba centre pona tozwa babola tozwa bakoko babota te baza abandonné mbongo wana eza ya bango mbongo wana ezali pona ba veuve muto akufeli mobali azana na capacité ya koluka te photo sala ba centre pona poto eza basambela kutu koleka biso te okokenda ba église ya poto tala kabamba ya église bamona kaka dikoko basambela na kati mais mondele aza ziste mazana eloko te azana or te azana diamant te azana pétrole te azana eloko te mais yo moto mundo leki mais pourquoi pas tokoki kokanisa te lokola bato est-ce que ne toza mari kona poto changer mboka na biso Afrique eza passe tokosila kaka mindele basali pakala songolo to boite mais moi ndambo biso tozozo tozana na ngoma yele mais kaka bino bozote ya message ya pe boyeli ki moyibi na kata mbongo na mbongo bato ya nzambe bo utiliser mosolo ya nzambe badimi na bofrante na norme le lenge sengel kaka na Bible wana Jésus azalaki na ba disciples ensemble bavandaki après un certain moment bato bazalaki proche na ye balobi na ye que Jésus mutu moko mbongo azali banda ye koluka pa kutana na Yesu alobaki nini alui bokoti botika yete ya alui botika kota Yesu alobaki na yene kende teka bozunyo sotu oyo zanango pesa pa babolo soki osali yango ye paranga mais lelo penda yokutana na riche o azalaki na nyonso Bible ezoloba na biso okosenge mituka wana ba or wana obondela pena kundulu pe et comme ba bien privé na yo kinga na bondeli biloko wana eza mabe combien de bateaux lelo ba kweya likolo bino ba pasteur to sambela nzambe na ndenga solo to tika kiscroquerie vraiment message eza pona yo bishop pona yo pasteur pona yo évangéliste pona yo diacre géraka mbongo ya église na lobi bien mbongo ya église to tonga hôpital mbongo ya église to tonga école pona bana bandimi basambe batangelaka ba papa o bazana capacité te ya kofuta ba minerval pona bana po bakende kotanga na ba école wana awa na mboka Allemagne tozali be hôpital nyonso eza ya bato ya mupe na ba évangéliste bango batunde église évangélique bango nde batu ba za bakolo hôpital ba protestant ba missione soko ke na ba alte ya mais ça vient ndako ya bakoko eza kaka ba caritas na ba diaconie ça veut dire que ba protestant na ba mupe na mbongo ya makambo et puis combien de compagnies Caritas azana on a poto ezala kuna na France to mona kasuki mutu akebwa kangu na place avant des ate akokende toujours pa basango akokende toujours na diaconie pa sunga siko biso ba église ba pasteur a réveil ba mbongo wana bino bozuzwa botongi nini bozusala nango nini okomona yo pasteur ozotambula tala na kabamba église ya zip mbongo wana ozuilango wapi mais place yozo sambela bato bakobima wana tala poussière na munoko minu nyoso to ekomi jaune on dirait bato balie chocolat et bela te mais yo sikozo dondo na mbongo wana oza moyibi kende ko utiliser norme ya mbongo wana
lolenge ndenge mbongo esengeli totika kiskrokeri nzamba linga Afrique apesi biso nyonso tutoza nango mende tozokanisa lokola banyama Maudi bulu ndeba lobaka na Kikongo po muto nzamba keli o Bible lobike nzamba kela ki mutu na lilingi na ye oya kanisaka o azana mawa oya zo sunga mutu ou mai necessitado mutu azana besoin pauvre wana oyo na acte ba lobi cadre pa ndeba kolombongo bango yangwana meza pona yo to sala commerce na yo kendo somba biloko no na Chine utinda bana no na poto sombela ufuti la bombe minerval na mbongo ya batu. Mais l'église, tant que tu comme ça, l'église est Jésus, oui. Puis que l'église, tout le monde a raison de tout ça dans la compagnie. Chaque fin de mois, tout ça là, inventaire, budget. Na koti sa kibo na binisa kibo yo sala ka inventaire na yo na nani mbongo wana yo sala ka inventaire pesa ngai numéro ya compte bancaire ya Nzambe pesa ngai kombo ya banki ya Jésus dans le sens que place yo sala awa soko sali virement o benda papier portali sabato keno mbongo na koti sa ki na futaki courant na futaki mai siko mbongo bandimi bazo koti sa ekendeke wapi awa lolenge nini basali na Nzambe tokoki ko utiliser mbongo ya lingomba mbongo ya église mbongo bata Yesu bozongisa soki te fimbo ezozwa bino lifelo ezozela tala moya ebimi na mikolo tozaya na Allemagne ezotumba na ndenge mokete tozoko kuvoir même kotambola te biso tutokangami na bandako po moya eleki mingi siko moya lifelo message o nazotalisa mona yo soko za musaya na Nzambe ozolanda ngai a partir ya lelo discipliner musolo wana ozolia illégalement ozaya yote pesa ba compte existe kende ko sunga ba verre sunga ba chèque bolongo na bango na balabala place bazali parce que ezai to pesa kaka ba faute na ba gouvernement te bino ba pasteur bino ba porte bino ba sali na Nzambe boza ba vrai scro oboye ko bakisa pasi likolo ya pasi parce que Kayena Bel bazala ki soki a pesi moko na zone année prochaine mutu wana ko pambwa. Pourquoi? Parce que yango kaye abomaka Bel po ayeba eke tengi to pesi biloko oyo eke milinga ya Bel eke tout droit akozwa plus Nzamba ko pesa ye yango jalousie sala kaye siko biso batu banda mwana sambelaka de premier til 30 ma pa mama katazaka muta passe c'est que bino bato bozolia mbongo wana Nzamba yokaka prière na bino te boza bato mabe bozwa musolo ya bata Nzambe bo utiliser ngo na norme ndenge sengeli bozwa mbongo ya bata Nzambe bo utiliser yango lolenge Nzambe alingi musali nyonso tu oyo akotala video onga na sali message kote la ye soki osaleli yango te lifele ezozela Bible ezoloba na bandaki okanisa lokola mwana mokelelo sina koli biso nyonso tosala berere mais tokomi o comprendre ozana no na temps parti à lelo ezala ba pasteur awa ya poto boyaka soki ezalaka mbongo te omona ba église na biso tondika biso na biso so oza bata mangalo koluka bandimi no bata mangalo mais Bible lobi bokende kopanza sango mokili mobimba. Combien de Français aux na bango na église na combien d'anglais ya banglais ba combien d'américains combien d'allemand combien ba suédois combien de Danemark oyo na bango so ba danois na église kala to te na biso na biso lelo fongoli la yo frère kuna kende na église kingandi babengi ye yakawa kende boye zongisa boye po esali boye ngana fongoli par na ngai oyeba mundimi ya mutu sazala po ana pote koma kaka mingi ngana za mundimi ya paka songolo na sambela na église kingani metangu mutu wana kofongola kaka mundimi wana oyebika kendeke pa ya muninga mbala moko ale ozo kendo te ya tika pa muninga. Pourquoi soki Nzambe to sambela kazaka ka yemoko Yesu o biso to sambela kazaka ka yemoko mundele o asali Bible to tiki ye na sima biso lokola to lekile na mayele ezaki skokeri bozaba ni yipi bokende ko utiliser mbongo ya bofrande lolenge esengeli balobi batu ba pauvre bata pasi nde bakolo mbongo wana mabonza yango balobi offrande bapesa kango na mutu oya zui na muki azana wa contribuer po balobi ni balemisa to mine eloko wana ekokoma na mwa valeur comme belé na mukie oyo batu ya mukili soit disant bobenga bango bazozwa melelo oyo motema mabe eleki mingi tozoba ma Afrique pona mbundumbia motema mabe
ba diable en personne bozo jouer rôle moga mabe parce que bozo lia motoki ya batu na kombo ya Jésus. Yesu alobi boko futa mbongo na ye. Nzamba lobi mbongo de boko zongisa yango parce que bozoli yango na ba norme biblique te yango nga na yele le kotela makoyebisa bino bo utiliser makabu na badini na ba norme lolenge nzambe atindi ndenge biblia a loko ezotala na Afrique lelo to komo mona mutu abomi mwana likola nzala leki na kulutu ate muninga na ye fufu abomi muninga na ye likolo ya fufu bien aimé est-ce que ça biloko kosala na bamboka na biso soki lelo na bambongo na makabo bosali ba centre neta na poto to monaka soki mutu zana eloko kolia te basala esika ba crochard ba kindozo ka biloko ya ofele o be église sale dans le sens que mutu wana kokite ya kolia azana place kindozo la biloko nyoso tuwa des ama bonza bo frante bato ba pesaka ya ngwezo sala ba don ya bato mitema malamu siko biso be église eloko nini ozo sala pour la peuple yo pasteur eloko nini otenga maloba après na lambi ba chapitre na tokisi na tse mwamba na le oublié oteinga liloba la kisanga epelo lenge parce que bible lobi na mutoki na biso ndeto kolia mais bino ba pasteur à réveil au vendredi mutu le premier ti le 30 bozo te ya batu te lo lenge nini fo ba luka lipa po ba vivre mais bozo te ya batu lola mais mutaza na mai na makila na lola to kokende na nani na nzoto na molimo pardon muteko kene menzoto oyezo bomba molimo mo santo ezana poselia elata siko na mukie obazozwa na batu wana obazu koka kangisa mwa quelque chose bo partager ndambo boke botali lolenge nini oyebi kutu te bandimi bayaka pana yo bavandaka wapi so bana posa na vo sala audience surtout na ba église ba minene bokoma na ba titre tala ba orgueil tala ba orgueil tala place bozo kende kolata costume de premier til 30 na cravate na mbonga bata mandimi na lobi boy nzamba lobi bo utiliser mbongo na ye lolenge li maloba na nzambe et lobi bo utiliser mon solo bo zana na transparence et puis pasteur oko jouer rôle ya koteya te ya kobomba mbongo makambo nyonso teza pana yo bongo ba diacre na ba mama sel ba evangeliste bakenda wapi rôle la bango zanini est-ce que bo bimaka po botala bato bazo contribuer mbongo na zo dondo na ona osomba bandako na zo tangisela bana na ngai vini ni bazo mene na biso pe bato zo kende bikendela to raisonner pe to za bato to uti nango wapi tozo kende nango wapi ba église eleke belé ma bepe eleki mingi koleka kutu kala tango ba église ba réveil ezalaka te kaka bino ba pasteur ki bola kolala basa bandimi kaka bino ba pasteur ki motema mabeki ndoki kaka bino ba pasteur ça veut dire orgueil ba misusu fala memba linga suko te na ba na minoka mboka te nzambe tanga kelaki mutu mu Congo ayebisaki aloba ki Congo mungala akoloba lingala mundibo akoloba likindibo mais na grâce oyo esalami keno monde yo ko évoluer yango totala ka français aloba français allemand aloba ki allemand akotika la ka kotika ke France ki français na yete français akotika la kotika ki français na yete po aloba ki allemand akoloba ngo po eza monoko mais jamais mais biso ba pasteur et comment vous tout monoko mboko bote ya te kaka français po ba yo yebi français koleka bongo mwana ya français abotami na France abenga ka déjà kutu mama na ki français avant kuta kote ko école yo leki yena ne eza na bangola to mona nete mbisoka lobi portugais koleka mutazolo ba kimbundo be ombondo be ki Congo dire mutu wana za na valeur te to milinga suki to milingi nzambe akopambola biso totika kwa vie biloko batu ya bamindele lelo oye komi likambo muke biso to na YouTube eloko muke voilà même biso basali mission kaka po balakisaka mitakala na bango balakisaka babilamba na bango mais so totali bamininga bamindele bazo utiliser na façon moko ya koéduquer ya kotangisa batu wa prendre eloko moko yeba kite mais ya biso ezaka Nigeria ko finga sima ya ba star sima ba musicien paka la songo o abungisi vina ye tala na buzo bato salaka nango to koma kokumbisa ba Yoshi ba nani oyebi ye mais lelo soki supposons mutu moko za un vrai styliste atongaka bien par exemple tseka ke mutu wana tonga ko mone makiadi mambianda na lati griffe na elobike ya makiadi mambianda mutatongiango okozwa lokola bato mususu lokola banonoso zi empresario par exemple
batongaka bilamba na ye elamba moto atongi yango eza na nyonso ozi combien de bateaux bazwa mais biso tolingi okumisa yoshi yamba motu bamazantom tala babuzoba oyo tozoko détruire Afrique parce que tolingi biloko na biso te tozotambola na bakatalogue qu'est-ce qu'en Afrique bato batongaka bilamba baza te awa tolingi kaka bagriffe wana boyebi eta ya bato wana banoir to milinga bible lobi linga moninga no ndenge milinga to tika orgueil na ba pasteur ba yena kata église na makambo nzambe ba yena ba orgueil miyibi ba scro mbongo ya batu ya Yesu na lobi bozongisa mbongo ya batu ya nzambe bozolia na babule ndenge ya tindela kyango te bozongisa bokozika eza mbongo ya ba shege wana yo pasero za responsable mutu akota hôpital azangi traitement yo pasteur oza responsable akufi parce que mutu asunga eza te po bozosala ba centre d'accueil te mbongo ya Yesu eyaki po esala misala wana tonga église na ye mbongo etikali eza po esunga bato wana obakeleli bato bazangi bato basunga bango bino bopesa bango tendresse bopesa bango caresse bopesa bango palavre mot d'amour bo caresse bango bolakisa bango bolingo yango na Yesu amiyaki amipesi amibonzi akufaki na croix pona amour atalaki grandeur ya papa na yete yango abotamaki na famille pauvre ya mabaya akoka kobotana na ministre premier ministre Israël à l'époque mais abimaki epai ya mokeli musali mabaya tozwa nano simplicité wana mais biso tokomi yango orgueil ya mibale pasteur esengeli fozana na ilamba moko oyo te ya kata kutu ekokani yango tomonaka basango eza synonyme ya respect biso ba vantar pasteur azo te azo beta na mesa ozomona bandimi bana misala na yo toi ozomona mundimi lokola mutu pamba parce que azobotela bozwi ba gloire e bandana no ndenge nini pasteur azote bobandi ko pese ba gloire ko betile maboko ko kumbisa ba mutu ke no pakole mutoki mwasi na ye musala na ko sala eza nini balui muwumbu na nzambe soko yotana na dictionnaire mutu ya suka ultima pessoa ça veut dire mundimi badia credoki pasteur aza mutu ya suka paza mukengeli muta kengelaka meme azalaka kolo na yeba yefa mema yepo alia siko yo pasteur ozu gloire ozui ki orgueil wana ozui nkembo wana balingi bapesa na nzambe banietika yo yango parce que yo pe fo babetilaka yo maboko yo pe fo bakumbisa yo parce que oza pakala songolo tozo mema makambo na nzambe contraire ministère ya nzambe tozo tambusila ngo mabe na façon moko wana yango bayebisaka biso pa bamindele awa il faut to luka thérapie tozo sala rien et puis rien na nyonso to wana tozo sala na pesi bande ko nyonso to mbote o balande émission oyo soki alobi likambo peut-être tout yo motema mais na ndenga positif senga nzamba révéler yo komelanga Facebook na nga yango to solo la to partage soko za na tembo be loko moko concernant po biso tozakaka ba les amis ya mitema malamu o tozana posa lelo pe mundele akota kande tuta komona mikolo to leka ambassade ya Portugal ezalaki Londres parce que akeluka li pan Afrique lelo to mona ba Congo wane ko malokola mboka touriste to mona bangola wana ça veut dire que mutu fa loka visa na ndenga voie normale ba pimila biso poto pona parce que soki toye lokoso akolia to vandi to weleli banda kwa minene parce que privilège akolia li paisali mais tozana paradis tozana mabele o ezo pesa nyonso tu me mutema mabe na yo nanga yango tozo souffrir mutema mabe na yo nanga yango tozo mona changement te mais soki nga na to lingani na bolingo ya vrai Afrique ko changer soki yo pasteur ozo teya oza l'exemplaire ola kisaki boyo na yo yango bible lobaki basala nzambe to mona bango na bambongo siko mboma na yo eza nini na société contribution na yo eza nini na bato nzambe yo ozokamba mbongo na bango zosala na monene tokeba tango ekomi na suka et puis biso na Afrique tozozwa mabe plus avant koleka mais malamu tosala ba portable tosala mituka to dondwa nango totonga pe bayoshi tosala batisi mais soki kaka totala lelo ba pédophile rapide na Afrique kisi
pona ko boma moninga mutu rapide na Afrique siko tozo apé technologie to fonder nini YouTube lelo to komo welela ngo po mundela sale écran auto mona de leaks na zala mbongo mutu ka mundela sale bongo biso to sale nini ki motema mabe ça veut dire toza mingi na ko boma na ko bebisa na ko scroquer ba meninga na bino o bokoki ko pesa ba pasteur soit des apôtres soit banani bo pesa message ya malamu po mutu alire yo apporte yo bishop on me pesa ba kombo ba titre soit des asuki ndani prophète kingande suki weye suki to lakisi bolingo wana na bato ke biso to lingane bato ba ko changer combien de millions de milliards ba chrétiens toza l'église combien to leki bato ba sambela ka te na ibele mais bato ba sambela ka te ba liaka bien ba vivaka bien malgré la ki diable na bango siko biso oyo toza na positif soki to lakisi bolingo wana ki bomoko wana mboke ko changer nzale ko sila mais tango tozo kende lokola bango opesinga na lenanga ujmal necessitado babola bakeleli a continuer ko kelela mais fait de moi pesi yo enka est-ce que ndenga zo pesa yo mbongo wana oketa la place autaka place alalaka place avandaka to bongo na mitema na ndenga positif nzamba ko kitila biso telelo awa po ya lobi j'ai créé l'homme nzambe alobi asala ki mutu na lilingi na ye ça veut dire sagesse na intelligence ezaka yo ndengo za wana tant que vous a représenté ya nzambe to monaka na bamboka soki batindaka délégation mutu moka ke ya représenter mboka mobimba soki yo zo représenter nzambe rôle na yo na bakela nzambe zane par nini yo zo sali pona kosilisa nzala ba politiciens bazo bebisa mboka bongo ba millions ya ba dîme ba millions ya bo France otozozwa tozo sala nango nini mbongo ya bandimi tozozwa ozo sala nango nini badimi ozo sala nango nini botongi nini ba maison de veillard ya wapi biso tout tanga to silisa ba campus akaba universidade zoba na Afrika zalakate to sali nini to fonder nini diamant to betela katolo ndela ya ko bimisela biso na mokepe ba kopesa to yibi to tena ba compte tala buzoba ya ba star na biso na Afrique basalaka omona star moko autobota akobota bana parci par là ba delinquant pona nini moyen zwa bango compte moyen akipe bango ezate po bana baleke bele tala neto zo kwa assassiner mboka biso moko mais awa na poto mutu aza figure publique un star atambulaka na bo bangi parce que soka sali ma pesongolo akozwa mandi koleka mutu oyo aza figure publique te mais biso soki ba pesi biso mwangolo to bizaka na peuple to comment utiliser peuple lokola banyama to comment utiliser batu lokola bibwele batu okuto bazana importance te mais yebaka mukolo ya suka tanto kufaka mutu oyo zo négliger yende mutako kende kozwa veste wana oyo boya kopesa tala tango to kufaka to kende na moi libulu soki ya 2 mètres sur 20 na biso soki kazala combien na mulai nyonso to zo dondo bambongo nyonso to wana zo bomba na banki etikalaka bien aimé na muke to zozwa na ndambo batikeli biso privilège na bino bozozwa bozwi okazo ko fongolisa mangomba boluka moye bo utiliser mbongo ya nzambe lolenge nzambe atindeli na banor totonga hôpital botonga école pona bandimi pokala biso to yebaki tanto banda ko kola pokala église nyonso to ya protestant bana otina mbongo na poto mais et a décidé à l'époque mundi nyonso fazala na carte ya mwana ko permettre que mwana na yake ndi kotanga na primo ya C biso to kolela ba interna ezalaka bongo siko lelo oyo bino l'église a réveillé soi-disant bozotonga nini combien d'hôpital les na Congo combien d'hôpital où ils en Angola où tongami na ba église combien d'internats tala lelo bakuluna tala lelo babandi ba delinka bazopona nzala
tellement eleki ebele moto amoni ndenge akosala te soki lelo kaka bino basali na nzambe na mbongo ya bato ya yesu oyo bozokolia oyo bozokokroke bosali ata mwa bacentre mpo bato bamelaka ta supu oyebi mpona tosilisa nzala na afrique ezala mo simple comme bonjour mpo to oyo biso tovandaka ya rien désert na désert mpo moi soki ebeti nguba ekobima te apart masango me biso tala bahektare ya bazamba tozala bazamba mosusu na bangola wana na bakongo mutu na nakota te ça veut dire tokoki kozala na nzala te soki tosomi batracteur tokende tosala agriculture kuna na bamboka na biso bato bakolia biloko mpe bakobwaka me tala nde towelelaka bajeep tala nde towelelaka badelix tolingi kobomba mbongo na banki mbongo basalelaka yango mbongo babombaka yango te ozwi 3-4 millions yibi oketia na compte oye nango wapi awa na poto mais siko ndeko na ngai ozomona ngo teke na mbongo wana soki tosombi na biso kaka ta 50-60 tracteurs na chaque province balonaka masango ilukaka na makambo ebele te mutu abana kose trouver tokotambola l'aise mutu akokale mutu aza te po problème ezaka ya lipa omona ndenge afrique ekoma na kimia awa na allemagne totambolaka 24/24 marque mutu mwindo naza banda na vande na mboko oyo nani babetaka mbata te nani babimisa mangama kila te me tala combien de bato bazobunda bazokomitisa na mbeli likolo ya fu mpona nini kolona jugement tikala lisusu te tozoyeba te ke système yango ezopousse ke mabe continue siko na bino batei oyo nzambe apesi bino responsabilité ya kozwa peuple wana boencadre bango bolukila bango mwa moyen ata ya moke po todine oyebi ke na baeglise tout oyo motu nyonso to akendeke soki lelo par exemple tozuka mwa privilège ya kosala baekole je pense batate ebele bakose retrouve kindumba mpe kodimine me lelo yo tei motu lola azongi na nzala na ndako mokate akosala kindumba po azwa mbongo ya kolia me akesala kindumba parce ke bino bozokamba peuple wana bozotikisa bango masumu me bozoyeba te obstacle nini bato bazokende kosalela lisumu parce que motu to asalaka mabe aza na histoire awa na poto koyiba neti na mboka na biso Allemagne mboka loi babetaka moyibi te soko beti moyibi yo moto beti moyibi okoti prison mbila koya akotuna oyibili nini opesi droit bakotuna yo nano parce que bayebi ke fin du mois ozwaka ta 1 pour batali paulia okoki koyiba te bakopesa yo strafe mais soki yo soda osimbi moto okota prison c'est ça bolingo onzamba zotinda biso emonanaka na misala attaque église te okota lola parce que akanisilaka moninga ne motu faut vivre moninga ne motu faut lata yango basali ba caritas c'est ça rôle ya église ya nkolo na sa mabele c'est ça mbonga dîme na sa mabele et va pona kozwa babola tala bandeko na biso bato kufa na mai na bato pona nini mangomba weza na bamboka wana babuti soki ba centre ezalaki ba créer ba emploi pona bato wana basala est-ce que bato wana bakondima baya kokufa mutu nyonso tunza malengi akeli alingela kaza na pona kuona ye po allemand soka kena mayena mboka na yo yana mbongo na hotel mbongo na ya kolia akukuta nango déjà awa soka kia utiliser sagesse bande lisusu kokumbisa ye kaka na mboka na komiso mwana musala pourquoi parce que na mboka netanga zokenda ibike fona bomba mbongo na place akolala tike nanga kibomoto nde yangwana bolingo ya prochain c'est ça onzamba azosenga biso azana posa te ke ye faut quitter en personne pour ya koyebisa biso le lenge ni faut biso to sala pour to vivre bo utiliser mbongo ya makabo na badini lolenge bible lobi totambusa lingomba ya nzambe na bolingo etalaka mabete na bolingo kokwera zate mutaleki muninga zate oyo zwi pesa muninga ezali kelemba mbongo abandemi wana sabili tokangisa yango po totala nani aza na problème pesa nzambe kopesa nzambe za kosalisa proche kopesa nzambe ezali kopesa mutu oyo aza na posa eloko c'est ça nzambe eloko alingili biso eloko mosusu te si makasi na bandeko oyo peut-être bakolanda émission oyo napesi Dona Christine na kati ya France mbote na ye napesi lisusu nono sozi l'impresario mbote na ye elongo na famille nyonso to napesi lisusu
Innocent Alberto na verse na mwasi ne mado mbote na ye. Et puis na pesi Peter Pianda na Maria lisusu mbote na ye. Et puis na bandeko nyonso tu ona zwi ngolu yako tanga bakombo na binote vraiment boskize ngai parce que baza parmi abato basengaki ngai ke no na émission liboso na salaki soki pour privilège ezali na loba lisusu concernant lisolo oyo etangami lolenge nene basali na nzambe bakoki ko utiliser mosolo na kati ya lingombo. Et puis na pesi lisusu ndeko nanga filo kota Mbour mbote na ye ayembaki nzembo na mopepe ngo yango yo